après ça la bato benga na akiti ko benga ba abenga ne benga dienda ko yeba to abenga pour explication na yemo ko magamba après ya stabilité tata mo irresponsable ainde ba jira matadi yemoko to di message là on est bisungai wana ezalaki premier bonsoir maman c'est maman El Mazela toyebi baje bolingi bose racheter maman solo oyeba date ye natindaki yango eza odio toto auti kosala mobali sa kusi mama esi auti kotinda yango ya sika batika lokuta sika bauti kosala ese Mama papa mais là maman tu te poser ma question maman Elma maman Elma zela on le banozo ndata yo supporter colère bandeko ya papa wa na zo comprendre colère na bango na pasi po na bango yo mimi yo kande mimi ngai mama Elma s'il vous plaît ba audio ko sa ya sikato ya kala problème ezati ba audio wana ndete epesa papa na bon moyo na bon moyo. D'accord? Auto so anaye kala mingi te. Après le wa papa, c'est ça non maman? Na solo dit na tout à l'heure. D'accord, OK, c'est bon. D'accord maman Elma, c'est l'explication na ye. Ada ko se reprocher na eloko to te. Ye eloko yebisinga azo comprendre te poanine bazo bimsa ke yende mutabomi mobali parce que yena mobali bazaki ko so akut na début de semaine awa ayebi même temps mobali akenaki mardi no Doki. Pourquoi raison nini maman la raison nini pourquoi maman papa expliquenga maman papa vous avez posé la question pour toi ka ba réponse ya toto à répondre pas na maman ese abaza ba capture yoza au sala de makambo okoyeba la non toto ni ba question maman Elma pourquoi ndeko na yo aboyaki kopesa pareil ya bato to poser la question c'est dans madame mais matisa mifinga la okita matisa mifi yenga expliquenga que aboyaki kopesa ba pareil te aboyaki pareil yango ekomaki ezalaka kilo yango c'est pas raison ça non pareil na kilo bandeko ba maman pardon bonjour réponse et pas maman Nobana toto tobanga nzambe mifi azali vérité akotika la vérité tobanga nzambe omoni nyonso ozoloba akosi yo mame azalaki na ye na vandom biso tout ozalaki ensemble akosi talonga moko nayebisi namonaki live nayebisi ye mpe kombo na yo nayebisi mais mama moko misi alobi makambo tout akosouffrir toto osouffrir ngai na témoin vivant nayebi makambo oyo toto osouffrir naza mpe proche ya couplet azalaka na toto na lui azalaka na bango tout le temps donc tokosi kaka mpoka nasalir toto apesa bapareil mama na ngai nalela nasengai pardon toto aboya toto na onyokolo nayebisa ko na konyokolo toto onyo vanda mabe na nga mifi to naza te toto fa nyokoma ngai na kolakisaka ngai na mifi namona poto tongo toto yo poto na kimokolo biso toa bangulu te toto t'as pas encore compris je vais te faire comprendre que nous sommes réellement toto loba na toto mifi tanga kombo na nga histoire wana kobeta lokuta oki bavoye tasali alokuta mponga mona benga ye naya na Saint-Denis nazwa biloko ya vandome nazwa bapareil ya boya ok toto saka kosakana na batu vandome aya beta porte bacamarade nafongola porte te toto sakana na batu te toto azokosa ayebi te aki ala affaire elle sait que nga na memana pena na likambo tina suka doaka raison te ana raison te raison azate te mama raison azate to pas raison te quand nga naza na ba live nyonso to pas na raison te ana raison te azoluka raison ma ozwa te ana raison te toto na
mosusutanani nakoya Saint-Denis pesa ngana memela ya na ngana ko debene na ko komela ngo aboyaki toto osaka na ngate oyebi te yo toto oyebi nga bien te omona nga na Vendôme totambola toto oyebi nga bien te ngana olakto tiko ke qui Vendôme il avait derrière lui okate Vendôme ayaki toba onyokoli Vendôme muta obela aobela mapatoto ozangisa Vendôme kiba Vendôme andokende mona ndako libala ya kokufa kokekozonga toto nga na yebi histoire na okicho toto azo kobeta mambalo kuta bo beta lo nga moko na bengi toto lobi na ngai laisser les éléments qu'il aille se reposer en paix. Ah la raison te quitte ça bango. Allez Elma Simba te kita aya kuna ba exemple ba pareil kilo te ponga mona senga ina ya kozwango mama moi eloko kaka tilinga ba audio tanga tilinga ba audio parce que na tuni esi na nyonso tosi topanzi yango na eza kopanzana mutu moko te na pare ayebi yango te tout le monde est au courant. Mais il fallait penser qu'un appareil n'est pas à l'envie. C'est ce que nous on demandait. C'est tout. Tout le monde connaissait, mais nous on voulait juste la bonbonne. Maman Elma. Oui, c'est ça. J'ai dit fallait appareil wana yepsinga ko Toto, tu vas continuer là-bas tout compte Toto. Maman parce que tu n'es mususu ya famille ya mubali ndenge zo silikela mwana donc na comprendre. Mama Elma. Wana za fille mo alinga ayokana na ba Vendôme te so sa ba je. Na yebi bango batsa vero bangoyi. Bangoyi ayeka la kiti. Batsa vero bangoyi. D'accord maman papa. Na complice tenga na tuni parce que nga tant na moni tante batie na miniature na tuni je dis makambo ezo bima mutu akomi na malili mobali ofanda 4h30 akomi na malili bakotuna nini bakotuna nini elokotuna eske eza wana mobali ofanda 4h30 mobali akomi na malili yo toto yo nga na bisaki oyelanga pareil nga na bali no bianga mona zoya kozwa oboya toto makambi ozoloba ko Vendôme ya na ndako na kamane na héritier scram bango tu ba beta porte boya ko fongola porte toto yo jouer banani oma tu ba yuma toto keba d'accord ma papa keba kosi toto te ali na bango to bobo ya mo tu ba kizengi yo sakana yo na bango to bobo nous on fit des zoulettes ici à Paris avant que toi tu viennes. Biso toyaki bazoulette à Paris totambola na Châtelet tobunda bitumba na désordre tolaction que toba na poto yo nga na mwana poto nga na poto na 7 ans 8 ans toto omona nga moyebi histoire nga te falo tuna babetolo histoire oyebi te Maman Elma yo ebite wana eli mort d'homme mama na yebi yango tang na mona ki eza mort d'homme parce que na moni kansi na niveau à la police mais votre frère était au courant. Vous avez des audios. La police a remarqué mais bon, votre oncle a été supplié. Il y a les audios où votre oncle dit de rendre les appareils. Et après, il va bloquer lui. Vous ne saviez pas que lui va avoir des gens derrière lui? Mais non, arrêtez à un moment donné. Quand on entend tout ça, c'est si ça arrivait dans votre famille, ma soeur, si ça arrivait dans ta famille, tu allais réagir comment? Tu allais agir si c'était ton frère. Tu allais agir comment? Vous comprenez l'histoire nayebaki yango tout à l'heure tant na moni live na moni ki maman mi fi nayebi kiza iloka grave na ko valider muto akuna audio o tieli biso awa ndeko na okende prison puisque na audio to yo katre zela mama zela Mama lobi
Papa nani azolobake alingi kokuta na papa na live na tongo ozaki na live tant na moni live na moni photo attente tant na moni photo attente na moni que ça likambo grave parce que muta kufi ça quand même likambo grave c'est normal que biso so toza famille tout monde oh muta kufi ndeni parce que biso toyebi papa depuis hier t'es pas au courant que Vandom était mort. Maman nzamba zo mona nga na non depuis hier Elma depuis hier tu n'étais pas au courant. Ah donc c'est une cachotière. Maman omoni lelo tango bimi lelo tant to moni live lelo biso bana to bengi parce que ba parents ba yebaki mais biso ban to yebité na fanda na ba parents te toi mikolo quand même donc na bengi tot oh likamoni na omona na ba réseaux sociaux oh nous omona live batie longi na mais ah kuna mubala kufi parce que biso to yebi papa en tant que mubala na ye to na yebaki même pas que au problème na bengi na mwana to bengi bana tout pour to yeba oh likamoni nezo bimakuna tant to omona ye mwana zaki na musala na lobité fona benga mama ye moko parce que ekomi ya grave mutu akufi na benga ba tante mususu va expliquer que ah effectivement ma toto uti ko prévenir biso que mobala akufi to comprendre biso pe te likamunini eleki na kosenga likamunini eleki na bengi na zui na ba 17h na ba 17h tant na bengi na tuni tante awezo yinda makambo ezobi makuna biso kuto chekaka info que mobala akufi ndenge nini eleki ndenge nini tant na tuni eleki ndenge nini a expliquer nga j'étais tante makambo ezobi makuna expliquer le bien yango justement tant expliquer na ipsi nga na moni mama moko kombo na mama mifi azaki na live ninga zo expliquer tante yo boy ko pesa ba ojo kutu ojo kutu ya papa ya papa Marcel et bimi kuna c'est bizarre parce que ce qui ojo et bimi c'est que yepe atuna kio ba machine ngo nini a expliquer nga au moins na kutu eza bongo te ko kipete ji non tante expliquer nga parce que awa ndenge bazo bima bongo yo eza neti quand même muta kufi et puis mutango biso tutu yebi parce qu'il y a kana batanga famille il y a kana biso tout ça na ye donc to yebi en tant que papa to yebi ke mubala tante a expliquer nga ate kutu tala mwana na semaine oyo to solo linga na j'ai dit au solo li yona ye tindelanga capture d'écran oh y a preuve que bo solo li bien que bozala ki neti bo bongisi mwandam j'ai dit siko machine maman elle la capture d'écran na ye ça comme ça papa zo comment pas zo comment et conversation à tindelinga ezalaki conversation papa tindelaki ye joyeux anniversaire bazo solo na lundi na mardi j'ai dit bon bo solo li lundi na mardi mais est-ce que lundi na mardi papa récupère qui machine ou bazo senga a expliquer kanga motema mama fafa na ngai na cause elle a jamais complice na muta kufi omoni ko kufi la mutu eza mutu ya omoni ndeng na sabu maman Elma s'il vous plaît obi boza na matanga bokufi bokilo na bino ba d'accord nanga biso toyebi kaka ke papa akufi d'accord toto na minto aza wapi yaza pas famille ake pas famille akosa nini mais na ye ko yebango tout à l'heure na yebi kutu te ake pas famille na ye ko sa matanga to ko sani te bon azaki kolela donc na yebi te yango to poser ba question ezande nini parce que auto mona que yo tche avi na groupe parce que tous na groupe ba famille na famille avi ninga kufeli mobile to mona ko tche avi kufeli mobile mais auto yo ka makamusu c'est bimi na ba live yango biso ba na tant to mona ba live parce que ba to ba yebi bien que bazo ba yebi biso donc ba otinde la biso ba live to moni tante oh to comprendre to yebi que papa kufi expliquer biso histoire ezaki ndenge nini parce que na bengi na bengi peleki ndenge nini makamukuna kombo na ezo bima mobile ngo a draguer yo to comprendre yango wana ozomona kenga na mati pona loba ya mama Elma olobi mama Toto aza na famille akena famille ko sala nini akena ki semaine na semaine il y a 2 jours akena ki il y a 2 jours akena ki avant mobile na kufa oui lokuta c'est faux ya azobenga bato azotinda bato ba voice azobenga bato yes yo azo oui toto famille ngana na bato oya azobenga non possible mama na kosole soki tota azokosanga mais yango na lingaki na bengi sikoyo papa Vandom akufeli wapi ngai epsinga que papa zaki na ndaku na ye so disant zaki kolala ba memile machine la maman ba memile machine kuto zaki na mwana na ye ayebaki te ke papa kufi yango ngai epsinga wana azobeta masolo azoka papa d'accord mama Elma
Mama Elma, yango nga pe na tuni kutu na matanga siko andenge zo bima boye okokende matanga to okende te to sala nini alobi nini na réponse tazo lela yango na Mama Elma est-ce qu'il y a moyen Mama Elma il y a moyen ou bien s'il vous plaît il y a moyen ou bien tobanga nzambe benga d'accord. Mama Elma yo yebisi biso ke ndeko na lobaki 2 jours avant papa kufa bazaki o solatinda ke joyeux anniversaire. Pourquoi pas c'est quoi profiter ka pesa machine na bato? Non, ça tient pas maman, ça tient pas na ba audio teli biso awa olobik mama zolobake alingaki akutana na papa te. Après yo moko lobi susuke atindelo katir 2 jours avant akufa alobike papa atindela ke joyeux anniversaire. Au moins était que ça tient pas maman. Allô? Oui. Auna minute na mama mifi. Mama mifi alobike asolulina yo. Yo boya ki kopese ma machine. Mais na chiba audio tindela kingai. Alobi ko boya ki kopese ba machine. Jamais libre s'il vous plaît. Na benga ye avato koma na basi oyo. Yo kai na che. Nacha au parleur c'est là. OK. Sérieux ça va preuve. Toto yo. Erito solola na yo, na bondela yo, oboya, okomona yo, okomona toto komona, na promettre yo toto, na komemo. Allô? Abenga yo, boya kopesa. Lobini toto lobini, boya kopesa ba pareil tina nini po ba audio ezali. Attends, ikachi. Encore ta prison. Elle s'acquitta dans ma voix, sinon le coutana tante non le Maman, au moninga neng na saboy, na ko défendre jamais les kamama ya grave, mais loko soki bini ya mutu ya la question quand même. Eza les kamwa grave o ezo bima, eza quand même grave. Et puis Maman Elma. S'il vous plaît. Oui. Mais on rappelle maman Toto, s'il vous plaît. Maman Mifi, maman Kou, maman M, Kabo de non Kimia, s'il vous plaît. Tout non Toto Yemoko, pardon. Avec vos nakanda, pour perdre moto, azan yamate, azan moto. Mais apaisez-vous juste un peu, juste pour quelques secondes. Tout non Toto, s'il vous plaît. Bino moko kutu bozo yo kaye moko azole la sikonga mwana na oye bande ni soki za lokuta soki za solo. Allez la fandomité. Non, je crois pas Oyamba, je sais pas sur Oyamba, je ne crois pas. Oyamba. Je sais pas sur Oyamba. On est besoin d'armes de crocodile, l'arme de crocodile. C'est la fandomité, s'il te plaît, la fandomité. Aya matanga te pona bene to be bana ba aya ayande. Oyoki hein. Mettez mes awa bazolinga ba audio te. Oki mama nendoki mwana nendoki to ba doki. Fabia ba mwana zokata. Te baebi ke ngana yebi ebele simba te bakoswana nga te baebi bazokata aoyamba te mungongo na mutaza na mawa ngama mifi eloko kaka nazo comprendre douleur na bino mutakufi c'est quand même grave biso toyeba kite makambo ezoleka. Ma chérie excuse-moi, je vais t'expliquer réellement ce qui s'est passé. Tu vois, Toto et Vandam, ils ont toujours eu des soucis. Ça marchait pas souvent, ça marchait pas. Tu comprends? Écoute, je suis la petite à Vandam. On était ensemble et je connais bien l'histoire de début jusqu'à la fin. Si tu me vois, je suis énervé là parce que tout, je connais très bien. C'est pour ça que Toto ne peut pas monter ici parce qu'elle sait qu'on va mal finir avec elle. Moi-même, Toto, il n'était plus avec Vandam, ils étaient séparés. Vandam, il était chez lui. Il était parti depuis les problèmes depuis le kamba mwana wana kaka Vandam azoki mwana kenda ki na ndaku. Alors baki na Toto na koya. Vandam bana kenda sala 3 jours Toto atindela Vandam ba message.
Que parmi Ndoki, Vandam moni que moi ça finga parents trop finga que trop ana qui m'a décidé à tika na yé. Vandam akata qui ne relation. On comprend. Alors ba ki ke to ka bonana na kimia na lingina so biloko nanga toto boya ko pesa biloko a Vandam. Nga na benga toto na bondele na di toto s'il te plaît. Pesa biloko a Vandam, pesa biloko a Vandam toto aboya. Pesa biloko a Vandam, pesa biloko a Vandam toto aboya. Na se na yata na zota biloko wana wa pemelaka na pesa e toto aboya ko pesa e jusqu'à présent ma chérie. Toto aboya ko pesa e. Vandam asala to abenga oncle na bino atinda ba voice a faire raisonner toto. Ya ba voice ezali photo il faut ya ma sœur qui voice. Qui maman. Il faut aussi ba voice il faut ba voice on qui ça ba voice parce que oncle na bango Vandam atika ki maloba. Voice na yoka ki voice. Vandam atiki maloba. Alobi bien ke bakabola na kina aso biloko ne toto atika ko pesa so Vandam biloko ne te. Lundi ezaki anniversaire à Toto Vandam a sali plusieurs jours. Toto kutazo senga oncle on a bloqué Vandam. Toto azo senga oncle on a bloqué Vandam. Oncle ebise problème ezate pesa eta biloko ne Toto a pesiete. Toto atika ko pesa Vandam biloko wana te. Toto voice ya tindi ko abenga ki papa na biso chancy. Eza ba voice sali sikoyo atika ko benga mutu te bien avant wana. Et là, on a sali mikolo parce que Indi a dit que bato robimisa nyoso azo linga soir se couvrir à kosi à se couvrir dans l'autre. Ah le loro se couvrir elle a tort mais elle veut pas assumer. Le problème c'est que Alingi ko assumer ma belle salité ma sœur Alingi ko assumer te toto salima Mifi, bientôt qu'on va audio tu n'as souka il n'y a pas de problème maman Mifi nga tout à l'heure tant au mataki na live na yoka maman famille makamba grave ya zela na yoka ba toto ça toto ya matanga na ta na droite ya yebi bien ko yate toyoka kasi toyoka te kasi te ya sala ga jit akanisa osa je aya kasi to sali kaka na Paris panza matanga panza bayebi nga na vivaka na bapareil mais nga na vai na ndaku nazobima te sante nanga eza bien te mwana bino akangami na bapareil na nga donc so nazwi problème natiki yango nyonso na maboko ya Nzambe kaka asunga ngai mais ye loka azolinga nga nazwa problème alingi kopia biloko na nga te nasuna eloko oloba te donc yango kaka nalobi kua ngai nayebi te so nasala nini kua wana opema na oxygène na ndako appareil nanga moke eza kuna alingi kopesa ngai eloko te donc nanga eloko oloba te merci ye moka mipanzi basango na ye moka azosenga bato nyonso abengi Régis sana abengi mwasi na ye mo moto azomisambwisa abengi yo abengi bamama Fani azobenga bato nyonso mpona bapareil na ye sikoyo asambwe asetale mpona bapareil epo bapareil yango eza lokuta bana omeya basigaraki nabebisa bapoumon na ye abana omeya badema nabebisa bapoumon yebisaki esuka yango esuka boye yo obebisi bapoumon na bapesa bapareil ozomema okomi kobombama ye monga abengi te bato masolo te akobenga baserge akobenga bato nyonso so babengi nga mpena spécie explication loka ye mo alingi makambo ngo ebima na libanda azoexplike bato makambo loka mayele mo moto basisi mayele soko so ayebisi bato soko nga nasani nga mpena pesi explication ye mo moto azosambwisa na azoyebisa bato ya makambo ye mo moto azokomisambwisa mpo nga nayebisaka nanga bato te ye so ayebisi bato babengi nga mpena explike ye azolinga soki abimisaka mabe nga mona tindaki mwana yasa babétise na kindoki na ye na mabe na kisata kuna na soina basi bandeko na bango nyonso basi bandeko bango babenga batinanga mwana aza ya misala bana ya kisata mama bango bayebi makambo nyonso alors mamela moto ndoki na kata ndako sasa makambo na tindaki kino sasa babuzoba na yepu na sikoyo akoma otaba kwa moto yimto wondi makoyambela telefone mwana azoka mapokozo yambela telefone makambo déjà salité yo ozano déjà bongo pena responsable bongo intellectuel ozoke sur masolo bongo pena telefone yo mengala makambo ngi na yebisa kyo poza makambo so mais est-ce ba ne sonité ani na manque à connaissance ana connaissance muke siko biso osa ngana tika mama na osa important na futa kanda ku ngana saka makambo ngana tika ngo na yemto asaiba buzoba na bango ngabi mavi ngana ba buzoba te ma tante na yo aza zoba ayebaki ka appareil wana oyoki te meme nayoki ndenge alobi ki appareil eza moke appareil yango ezaka moke eza monene
la zone bandaka ba 3 4 jours nayoka makambo ekweyi siko komi kobenga bandeko nanga okasa banaka ebusa bengaka bino ko et comme le cas bino mbosai makambo biso tosali benga mna sali kam aza balangage mabe azoba makambo mabe c'est pas azobenga bandeko noko baluka solution po ekoma ndenge ekomi lelo te obengaka biso betena azokama ozobenga beyo mingi bosisaka makambo parce que toa déjà na esengo te kobenga nga te ozwi yo bloqué na oyo ata abenge okota nango te ngai nche bana zali babuzo bana bafani so abenga bien jamais kobenga nga te pardon ngi babuzo babote nga nazosala na musala nanga so bana kobenga ko chaque fois so kana ngele kina opesa su biloko yango te parce que comme il y a dérangement et comme le cas dérangement dans le thème on va ça buzo bana bango Oui, bonsoir Maman Toto, encore là, ton confrère, tonton Marcel. Bon, oui, oui, ton là, Naransi là, l'un de Malasuka, peut-être na yoza faire na famille zali to na biso ya pas de souci mais pour na problème à Vendôme nasi nazolinga na bloquer na route hier na bloquer mais na lo banora bototo s'il te plaît na bande s'il te plaît na bande malamisato s'il te plaît na tino ba voso wana o ya tine ba voso wa mike yoka tout ce qui est les cas qui na ebi yango eza passe mais ngana sengeka bo s'il te plaît pour na bakisi na ye ce qui moyen oloki mutu moko boye ezala hérité ezala nani na sai meuble na mino nino pesi soki ba bombone na ye soki ba nino pesi azwa po munda ba msu ma sœur ma petite sœur ma msu koza na raison na biso mais to rekola tayo to na Paris vous comprenez to na mokili ma msu so mso ane ntabana bango abonane soki ya Noël. Allez, il a tué, sœur. Kamata bakisi wana, ceux qui babiloko on est à respiration so banini. Tina expliqué que a wokende hôpital, a wokende boisa banini mais apparemment yepe akomeli a tindi ngai vos na tinda ba vos on pana yo. Après ngai na sina bloquer na ngai parce que ngo lo baika ndebo banda inga pena kitenga na olukaka intérêt na biso no sto kimezala. Mwana makambo ne sagi mabe na gangela kikutuye Vendôme na vos mona FC na Vendôme moi makambo ngana ndoko na ominda la camarade na été c'est impardonnable oisleki impardonnable déjà le fait que moi na ubanda makambo les impardonnable donc toto ngana okende musika mingi te na si après voice yo ye na rasina o bloquer na ngaye mais na sengi na yo s'il te plaît kamata bakisi na epesa mutu bokutana bakisi sengi bakisi ne ba bonbon mani pesa s'il te plaît. Merci. Mopana zo kimanga kwa bike pa ngana ba ba vérité o ba loba te. Ya na zo conseil de lokati. Ai ba tike na zana ba yana mukili. Sikwende bine boko important. So ba sakani bena ko bamba pe wana paso na mission na tinye téléphone. Ngana ko kata ba ngana na ba misala na important. Na kata ngana makamna buzo ba we ba sadi wana. Ba sema na buzo ba ngana kati makamna na osala. Efana ke tike ka ba bilo na he. Nga tneke ba si comporter ba nga tneke ba na bedidi ka sa ba buzo ba bongo te makambo esama toto Marcel yo zwi makambo lati na tutu ka sa makambo te za ba sa biso pas comme la tango souci ye moko akinda kitata ozo mo ateke na ipte so zo comprendre yo ayebi so makambo e comme le quoi o sa devoir mo boy o bine ka bo kibe makambo na bino kunya bino na bino parce que ye moko akinda kana ye moko atiki ba pareil na zo bonde kuta ko zo ba pareil na limite bia vana na mwana ye avant na mwana ye asana ba mabebele sikozo ba mabene ya ba pareil exposé mo mtazo benga ba tutu pour appeler pareil mo mta exposé ngo ye mo azo benga ba tutu ba pesa ba pareil mo exposé ngo sikoyo e comme sikoyo ozo compter pour ngana pesa est-ce que nga pene da devoir nanga nga pe mti eza pene ngana makamna na ko tika makamna na te pour makamna e pour na imta buzoba na ba basali et comme le cas devoir mo bofuna sala obligatoire il y a tika ba pa ina kinda kanga na moni ko okay deuxième fois so boswani ka okay so boswani ka okay na moni ke komi bosoba na changer série na porte au kota ka suna ndaka na ngati donc yem ta koyeba na ibse ya ko zo ba pareil na yo na bonde la kai komenda na bana benga ko zo ba pareil alinga kiti siko nyum ta komi fa ko zo ba pareil na ba buzoba na ba basali na ba kindo kina ba basali ngamna tina ba basaba buzoba na ba et comme est-ce que vous comptez pour n'en pas pareil non, parce que quand je peux,
wana eza ba virgule pa nanga okota ta oluka makamususu po ba pare akoketa na hôpital ba traité wana eza ba buzoba o ba benga o mobala buzoba aza zoba parce que mutana yeli akoko to beti la kote tupeza makamba soni mais azo yeba neti tema mutu mo ba baby sa mutu ayo ba neti makamba madame na mabe loka azane envoûté azo yeba neti mutu normalement akoko to yebisa kutu même pas akoko to oser ko ba buzoba na te mais azo oser pozo yango skoto to maso lati yango na nzoto et comme loka devoir mo pour foyo sala kwa sababu mtu sasa kile kambie mo mtasa episode likam mtu mtetnei mwana ba saba buzoba wana na mtu kolinga babuzoba bonfoza mtali boma pondi babuzoba ana na zama kama naona sana tika ba na pona makamna yi na ke ko zongo kote za kuna musika aina tika mpona omandi ke za bata imta ofuta ba monga tasika na ke zongo kote zali na me mamba bikumba imta ofuta ba monga tas da ba ki pa na ba osaba buzoba ti butana na ba vini Saint George no zo kanga na ba train up na makamba ko sala ebele be na tika ngona ke ko sala makamna yi na bwe kende zonga kinya mito yo moyo ngande na zana train na vini Saint George après na ozonga rapide na ozonga noisy les secs maintenant qui ne sarcelle et na zo na tiki makamnye so ko ekoti nga mbongo pona futa ndako na futa nga moko pona makamne ba buzoba na pe pardon na ko fanda tena kama kuna ngana zuri ngasiko ko kana ko fanda tena mke na yoki mke mnala na tongo na yoki magana na butu na yoki makamna yi na dingi kutu subote parce que zo sanga ba tension nga ba buzoba esa nga ba depression ko sanga ba depression na kufa ne ba sai makana ko fa ba sima akomo benga batu yebo mtawo benga batu yebo na koma sur le coup de fil beti yeka mtabengi na par rapport na ye e bengi na appel na ye ngana pandisa est ce que ngana na tawa na vraiment ngana na nga okipe bona na tango benga batu yebo mtazo benga batu nazane zoba zane penya zoba ya zoba penya zoba do penya zoba donc neti na bande ko na ova na ba to ntsaninga e classe mutu penya mwa mobali solo a raisonner boité penya zoba ya zoba na confinement et je le confirme aza zoba donc Myron aleki na mayeni penya zoba Yama totoro no kiba yote nakamona nesu nego ifika nga wana na maloba nda otile biso to yoka na yoka ki mena yete so na yoka nisbe kuma ke bele sangani na yoka ki na yoka ki na mbi ko sala boite oyibike to za bandeko ko sala boite so continue ka boy ngai na oyebisa ko pa parents na oyebisa pa parents ko sala bongo te sinon je serai obligé de dire ça chez les parents mais mususu on a le bagine pina sexe boy en tout cas voilà na mona il faut wana te na mona il faut faire le baba voice ne il gebe la mona ke mais ndenge na le baki ala bi non tu sais que c'est la famille ne fais pas ça si tu continues comme ça je serai obligé de dire ça chez les parents wana na yoka ki wana na yoka ndenge mwana akoma ki mama toto na mana otala tanganye nyo sapre mama ne pesa nga passe na vie on la bomi on habite makambo na lingi amuti eza makambo madame tu ba souvenir ma belle otala kango na boma umoni na sepela ina ngosuti na ba photo na ekuti na longola ba photo mwana na yaka na tika kango ba souvenir na longola ngona nini po esala nga passe en vrai dire Mon ba passe msunga na za ngola mseza ndenge mona yo te na olinga pena loba te pona blessure lisusu na mimi okala ndenge na ngamu komena stepela ina ngute babanga mabona mboka na tsoya ngoka bana bakenda mwana soka kika lobika bo na za traumaté na za drama ya kubanga na komi na ba rêve kubanga banga mama nene kutosololia to solo na kata ipo ba Anthony baba na yawa na kati après la rappeler na vite na moni za appel après na tindile voice to solo yekuta zolela na opexi kwa mama nene kolela te azolela pena zolela na kosala te na yesa na msana royate na kepa matoto za bien te za ukuna mon na bika yesa matoto yebisa manene za mwana yo osala na yo yebisa yi uzomona ekomika soka yemu bongo siko yo mtu za mwasha maele makambo zo sala okepa la police Olo babiloko nangeza pa la police kuna nde siko ba bombela nga biloko nanga obengi la police asala nini ngana ipsi yana bino to kabwana ndenga malamu to si to yebani bakoko bazali to kabwana ndenga malamu vie ya mulai lobi to yebite to tika nyo sepanza ngai nazwa biloko nanga nesu ya bien ya bakotika ngo pa la police oya banini nyo so to nozolo bezana ngo ba chantage la police akokota makamnanga te eza makambo tolingana ingana yo esimbite nana bezo bato bayoka ngo te nana bezo lobaga ba n'importe quoi te ngana maele te naza na bagage te na boyi te mais ntango esimbite mama
tokolinga te tobomana mpona babiloko ya mokili yo pesanga oyo ya ngai oyo eza droit na ngai nazwi yango après c'est tout natiki yo calme tokolingi tokutana te mais soki tokutani même na nzela soki opianga bonjour nakoyamba soki mpo opianga te nakoboya na nga te mais totika makambo okoma maboye ya koloba biloko ebelebele nasengi yo kaka tomonana naya nazwa biloko na nga c'est tout eza baintérêt na ye personnel eza baintérêt na ye personnel azotala intérêt na ye parce que ye moko aza na ye bifo yebisa ye tota bana biso toka kozwa biloko tota bana biso toka kozwa biloko comment fa yebisaki akozwa biloko na bana olinga te sikoyo amoni sante na dégradé sikoyo azoloba na nga bandaka mpo nazwaka biloko yango te ifaya kozwa biloko ne bandakala moto mobali tata yo mobali mokoti obi mosali akoti libala abomi libala okoti libala obomi libala ayeba buzoba nana sikoyo koma benga bandeko nanga bino mpe bozoyoka yenga nazokamwa bino mpo nga utunika bona oyoke kutu te esunaki kaka bo mpo na mwana na nga na bane papa keye kosisa makambo noko aposo obandaki kobengana bamakambo bozoba te makambo asali te wana bino bozoyoka ye naokama ndeni abengi bino boyambi moto abokuti bokoyambi meme mpa na telefone mutu mazoko ata osola na mwasi tosali mabe oza ata na dialogue osola na mwasi te akomi siko bino bolobelaka ye okosalera linganga bino bozalaki bien amonaka ata azala ata na besoin na bino na vie na ye po ayebiki eza biloko na important akomi kota intérêt na ye ayebetaki mobala okufa ayebaki ti bamamanga nayoki baaudio nyonso na profite kutu nazwi misusu mpona lakisa na famille eza mpasi na mawa ndenge eza boye eloka na oloba na famille ya mobali bacondolence ebele parce que toyebaki quand même un minimum et puis eza ya motuya maintenant oyo eza ya nsima natiki bino moko bodeside oyo bosala comprendre sikoyo vérité t'as compris maintenant bino moko bomoni nabengi tante na miso na bino nasololi na ye parce que biso toyebaki te tosololi tomeki voilà vérité eza oyo alobi wana te a expliqué au faux tout ce qu'elle a dit c'est faux. Donc, la vérité, il n'y en a qu'une seule. Il n'y a pas deux vérités. Sur la terre, il n'existe qu'une seule vérité. Il n'existe pas deux vérités. Yango biso toyoki. Azamuta mensonge. Elle vit dans les mensonges. Et puis elle a un sale caractère. Il y a un libalate parce qu'elle a dit qu'on va en mobilité. Je suis désolée, elle a fréquenté Toto. Elle ne peut pas rester avec un homme. Elle n'arrive pas à collaborer avec un homme. Toto a un problème, on dirait, elle a une dépression, on dirait qu'il y a un truc qui ne va pas chez Toto. Elle n'arrive pas. Elle n'arriverait pas. Elle n'arrive pas. Elle a une incompréhension totale. Elle arrive à vivre. Même attendre vendre ma kebo. Toto, je ne pense pas qu'on va vendre, collaborer parce que le mariage c'est une collaboration. Mais elle ne peut pas partout. Porte tous les jours. Toto, parce que tant on va na makufa kinga na tindela ke voice amabe. Aebinga bien, elle me connaît très bien. Oui, Aebsa Kinga tout à l'heure. On se connaît. On se connaît on se connaît. Ne se reposer en paix. Moi, je l'ai appelée. Elle m'a eu au téléphone. Parce que biso to abana. Et le cas de Monica Yamutuya, quand même tout le monde a papa, tout le monde a miniature, tout le monde a makambo, il est quitté, tout le monde a quitté, parce que famille na minute, et ça peut bien te, parce que Zoï, d'abiso, tout le monde a papa Koufi. Mais version, tout le monde a bien te. Tant que tout le monde est live, na moni tout à l'heure, maman, mi fille à Zaki na live. Tout le monde histoire, quand même, c'est quand même grave. Yango to benga na benga la vraie version, c'est ce que tu as entendu. Ah, Nayoki, donc yango tang Nayoki, et le cas na olobaka. Explique à la famille. La vraie version que tu as entendue. Murphy ne peut pas passer dans les lives pour rien. Je ne peux pas passer dans les lives pour rien. C'est qu'il y a eu quelque chose. On n'a jamais le feu. Nous, on est des petits de Vendôme. Naebi Toto bien. Vivre na bango tina suka. Tiva na makufingam na uteki kupa Vendôme na monde Vendôme alali. Akufi munoko kofunga mangam na kange munoko. Depuis ça, Toto que tati mi fait quand Toto vendre monoko tant à côté que nanda 14 pour à coup faire monoko funga mada coup souffle sanga qui Toto passe le courant Toto ma caméra moniter ne vendre malin nambeto Toto ça très attention Toto a répété ma plan oh azaki na mwana azaki muke siko comme ya munene ayebinga bien ayebinga très bien na regretter Toto pourquoi yo que la ngai te boye ko pesa ngai
Bah pareil, il a regretté, Toto a salé erreur moko boye. Maintenant il se rend compte mais c'est trop tard. Il y a un moment comme que Lucas s'est racheté, azo Lucas qui maman koko qui maté. Ako qui ma histoire au te ponga na l'accès. Ko simba peta ko se racheté. Toto ya matanga te aya te. Mutu pa otiki azate. Toto ya na ete aya on na vandam te, po Toto ya te aya te. On est na prison. D'accord, maman. On est na prison. D'accord, merci beaucoup. La Chikibino, beau, bah courage. Maman Elma, est-ce que vous avez Toto, s'il vous plaît? Même la privée, dans la live. Ah, ce que vous na oyeb saï, parce que nous avons moni na bengi bakachi. Ah, avec ma famille, bazali les colos à Rosso, la terre dans la canne makasi. Il y a pas de souci. Faites nos communications. Mais ça, il y a un alerte, il a Roswango, à reprendre la nana, Bisous, on porter plainte parce que ça non assistance aux personnes en danger, hein. Ah, ben, ok, on doit porter plainte. Parce que médecin, ben, habite nos mamans, n'a n'enga bomba. Ah oui, hein. Voilà. Un soit pareil, wana, il y a beaucoup à la calango. Moni siko, moi, siko, Azu logo ya linga ke nabo mavando mazu parce que endem d'apports. Parce que c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Problème est quoi ça? On a pareil, on va comme oxy vie, vie à moto. Voilà, c'est ça. Il avait besoin de ça. Moi, j'avais dit oxygène, boya, manaya. Après, moi, est-ce que ça, et là, on a preuve que tu solo là, mais tu as un doki, hein? Nana benga to solo, je me manazo raisonner, tu as un doki. Yandoki yo, osuka mabe yo. On porter plainte. Osuka, nana benga ina osenge ba pardon ya ko zwa ma sœur. Yandoki pa ba suka rat. Ondo kisuka neni bo cimetière sala ba ona batu musuba ndoki bakota kate au moins te chor mo bo ala quartier alia ya batuti suka yemo pa kufi suka bosa na te ka bota ba ni bali ya suka maman mi fille oui olu na kanda makasi bana kanda makasi ngana kangi vanda mi monoko nga vanda makufi na moni vanda mo ndeko na ngana ondiane na omela ne to zaki ne samedi na dimanche Tota leki, tota kobo ma vanda mi boite, tota osuka. Tota yebi ye mi fiable qui elle connaît niveau to comme ngana toto, to tika la suna ziko te ma place monte. Ayebi, to a baby si a. Bondo bunda bitumba un surtout, bondo bunda un surtout. OK, prison et c'est là bunda ndenge na OK prison. Do porter plainte. Ça il faut ça faire. Abomi muto ba boma te, vanda maloba ki ngo soki mi fi so na zi problème faut me ma toto likolo. Mena likolo porter plainte. Tota éviter, tota ça il faut ça faire. La bonne de la qui est pour l'appareil, toto boya qui. Appareil déjà 2 jours, 3 jours, ce qu'on a dans il faut katana. Maman, nous t'a sali plusieurs jours, azola ne loko ana alors kaza nango besoin. Et puis ayebi ke mobala na zaki malade, il faut azane loko wana. Mais pourquoi kokanga loko mutu? Pourquoi? Mobala loko wana, mi aboka wana diable pesa ebi loko ne. Munoko makasi ya diable. Maman MK, qui a porté plainte? Non, ça bien te. Ango basi mususu to mona na bamboko. Toso abango te basi mususu baza bancho. Lokola toto azan chor. Lokola azan chor. Biso to tumba bancho. Nangola bachaka chor pine batu. Comment dit essayer? So bo solo li ensemble, tant bo solo en privé na biso lo moko. Ake no gauche droite te pas za munoko makase pas za kalokuter. Pour y avoir une histoire, tu as rebeto l'histoire, mususu a rolingati no ba voice à l'okuta, rolingati justifié. Maman, moi tout ça est important. Vous êtes passé, en fait, la yem nanga muto kufite mais to perdre moto. Ou perdre moto. Comme audio, capture d'écran, explication, tout ça, ça va rien donner, ça va rien changer. Moto zone avoir monté. Dara a besoin que ce monde retourne à plan ce qui wana. Mais les bali kaka basi to changer. Et une image bonsoir yaya basi faut to changer ma casse. En fait une belle bafine m'a trop bazama be bazama be. Ah au final on va tambola kana ye kala o azazo ba. Oui. Obomi ngote. Ah? Yango zo pelade. Ni ngo pela. Nini pela kuna Vasco?
bazobala mutu mususu ninero bosa ambasateli kwa ambitu bolapa mama ese kobanga no te mbila soki bafunze na mbila akozwa telefone na ye bakoyeba ndenge lere oyo yakolobaki message wana ya lokuta wana bakokanga ye akosi na ye nga mona babondelakengamonaakozwa bapareil alingai te aloba monoko makasi moyibi moko boye nayebi tonto akufi te mais opesanga kanda lokwanga alala na pareil mutu azwanga pareil nanga kende mama na ye nyama ngwani Mama Rai. Par un exemple, si on ti feti, on a un feti. Là, qu'il y a un feti. Ok, na feti ndengene. Ya vanda mazako utiliza ngome, abanda ola na ngwazo la mukana ngome, e banda ok na feti te. Ok, na feti te. Mais lui na série mako soko bimi et supposons que feti, il faut zongo ça nango 4 heures aux nango na monoko. Oui, azako ça ba suivi wana nyonso. Azako ça ba suivi nyonso. Ok, donc ça les 2 jours, ça la moto ça la mutu. Maman mes filles. Il y a absence, il y a ni naye. Il y a oxygène wana. Les manque oxygène wana maman. D'accord, OK. Parce que appareil oyo ese et alimenter le cerveau parce que dans le cerveau on a oxygène mingi. Oui, c'est ça. Il y a oxygène dans le cerveau. Oui. D'accord. Ah ouais. Et ça pour la survie à moutoua, à korozanga ngote faza na ngokaka. Mais en fait il était beau hein. Pembe beau. Oui, il était beau. Azaki boka maman. Oh kuto mona photo bien, tension na tindelo photo bien, il était beau. Akolo linga mo sandoki bopoani. Na yebi tenga kuna tuna yo kutena mwaso wapi parce que ngane na yebele alinga ba film wa bien ba to ba pièce ke ko pesa te o. Na yebi wapi? Mama Rai bolingwa ba. Baso ba pesa ba saka ba ndoki Ma ouais c'est moi na ya humilité. Papa na ya kufu. Siko azolingo kosla makampo ebi mwana na mukandate azolingo kosla kaluka mwana gasala mwana ngabo ebo mwana mineur. Omoni ye azolukela mwana ne makambu. Azolukela mwana vanda makambu. D'accord, makambu ale leka ki vanda magangela ki mwana liboso na bango na kata ndako kula na mais aluka ika baba minana ba minera aluki makambu pratique ne asimbaki te mwana ngopasa bota na ye. Mwana mobali mobali 28 oya mwasi pasa. Eh baba majeur. Pasa bota na ye. Baba majeur mbila oyeba ne wana te. Mami fille. Oui. Oui. Et malobi. Ah, moi, ça va quand trop. T'inquiète pas, paye ma yaya. Quand on fonde dans le tribunal, on a dit qu'on faut porter plainte. Même on paye ma yaya. C'est plus que ça, on me ça candidaté. C'est ça, on dit la maman na sako mukolo. Maman na comment oui, maman na ya ki bebe auti Italie, maman na vana na Italie. Amoko so balbai ona kisasa balbai mwana wana ndoki nalokutane wa oyo kama makambu kuna lobi yo moko toza na tayaka kama matanga lobi matanga za wapi mama to ça na sarcelle so tindel nga numéro na ona nini nga na tindel adresse à salle comme ça oya j'ai mes enfants bon soit en sarcelle hein OK na sarcelle nga na tindel adresse na privé na compte na ngai na compte na ngai adresse moi liboso mi fille azamwa liboso Maman dit qu'à Luanda, qui m'a souka na Belgique. Moi souka. Aki m'a souka maman, yem tanda ko aider maman donc maman na ebité moi été. Yaza ko aider maman na ye. Maman tabaki. Avec moi na moka garçon aye wana c'est tout. Te ba garçon sou baza mais vanda baza ki ndeti enfant chéri à maman, obika ba maman baza pe na ba na bango enfant chéri kandesa. Uzaki na samedi na matanga somo kubanga ya moko alikambo wana makambo kindokeza te ndokeza na kati wana te non yazaki ko respirer kaka na bonbon wana me banda ko sunga te zaki compatible te fallait appareil wana yango bana senga ki fonga na ya na senga ki azomela kisite azochi appareil ta obika ndeni Nabi na fallait na senga ke nabi na yata kozwa obika ayebaki gravité na ngoti ayebaki oui mais yesu ko mesana ko kanga c'est-à-dire moni mwana mwaso mesana ko kanga biloko
mobala kena et donc ba mettre à discuter makamuna bango banda kala bazana ba mésentente même avant moi na ya bazana ba mésentente les gens ngam na zo parce que ngana yebi bango bien na za ko zana bango se connaît to ebani ba histoire on se connaît to ebani moi Angola bikanga kanga boy musendi bikanga kanga kangi lambo kangi bombo kangi oxygène osala monetini bango baza ba ile ngoni ba fio baba illettré a vivre da ba traumatise a vie personnelle comme carte bancaire bongo te bakata mo carte bancaire osala monetini là-bas bakata mo carte bancaire euro oxygène et lambo osala monetini mobile kuta utana ba sapato mona Italia koma azaki ba sapato ngata ka na TikTok koma ekoteka ngo yo toto yo nano moni to ko mona to saka ngano ana sena mokilo ko mona na ko mona vandam na kwa bakangata mo carte bancaire ozota mo mboka ngo oxygène osa monetini bon ko imagine toi ça qui vandam anda ko simbi sembongo to ngata on se récupérer mbongo ndé heureusement mbongo bando simba na maboka mama heureusement yina mama yango na yina mama maina mama me mama za mama otika la mama na ya nani lelo basilani te lelo mwana kota sama bele susi mama na za ngo eske ya za rango ya na susi wana te ya ba para ya ba ko boni na disasa bazwa ki écoute azaki nena action banda osala ba course babengi nga pa mutu mwa zwi ya na action azosala ne ba course alors il y a de toute façon so ba matsinga na ba réseaux sociaux na oka 48 heures akamona ki na vandam banda bazaki na libala te banda début de banda octobre novembre ti lelo bazaki na bango libala sute eloko ezalaki te vanda bazaki na ndaku na ye bazaki te non biso libala ezalaki te basilanaki na bango libala ezalaki nango te 48 heures après makabango ici na TikTok mutu ezosala mapapa sika na TikTok bino bandeko abana na souci pasi eza makasi mais soki esi na TikTok pour kolakisa comment mwasi aza insensé Maman aza en face ya moto aza insensé pananga esila te makambo pananga etikali vi nanga mobimba esila te akomi condamné ye nde aza naka condamné mutu moko te kosila etikali na mitu ya batu na bao bayebi biso te mama mk mema elikolo kokende funde te fundama akonokota nani président mpoka abomaka su libali te funda ye bapolisi nakotémoigne ke nga na sola na ye témoigner kuna omona toto omona nga nakoexplike ke nga na sola na yo na bondela yo boya kopesa bapareil ngai moko nakoinsiste nakoloba toto oregrete ondima ngo te ngai moko toto na omemo likolo toto aza normal ite aza sans pitié une femme qui n'a pas de cœur parce que tant qu'on a bon alobi vandam aza illettré akende koloba français na commissariat kuna ya eboloba français ye ya eboloba français ye elle sait même pas parler en français est-ce qu'elle sait même dire écrire même plusieurs phrases en français elle sait même pas faire ça. C'est sa fille Nomi qui l'aide même pour faire des petites choses. Toi là, tu veux que je vais te dénigrer. Avec qui elle a affaire, pas comprendre. On va la dénigrer, elle a même du mal. Elle va bien comprendre, c'est pas un souci. On va savoir comment parler alors. On va l'apprendre comment parler le français. On va l'apprendre comment l'écrire aussi. Elle sait même pas parler français. Elle sera obligée. Elle avait du mal même à discuter, même quand il faut une petite discussion avec l'héritier en français, elle n'arrivait même pas à s'exprimer en français. Elle veut dire qu'elle sait pas. Toi, tu sais parler français, toi. Toi, tu connais le français. Tu vas voir, tu vas comprendre. Elle va voir. Elle a fait une erreur, elle a touché là où il ne fallait pas toucher. On est là, c'est vrai, Vendôme n'est plus là, mais Vendôme avait des sœurs. Tu peux avoir des sœurs de sang, tu peux avoir des sœurs de cœur, mais Vendôme avait des gens. Ça ne passe pas, ça ne passera pas. Toi, Toto, tu as un problème avec nous. Moi, personnellement. Ton téléphone, tu sais qui je suis. Donc, de toute façon, rien ne va passer.
Parce que c'est la vie d'une personne qui est partie. Et cette personne était chère pour nous. Donc ça ne passe pas. On va se voir. Il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Il n'y a pas de quoi. Ben moi, je vais descendre la famille. D'accord. Je vous laisse. Merci, maman MK. Merci, maman. De rien. Non, maman, ye muta bandai ko tinga mobala bandai ko kende ye muta ndoko franchement boy na poto toza awa. Ya bandai azaki so mobala kia bengi ba bondelele mobali ye to ye banite mama abandai ko lela la po vanda mazongaka makamuna banganga na ebenge bandakala na efeka na biso na poisa yo na efeka yo une fois non obeta ngo vraiment ndenge zala ki o regretter o habiter avec qui tu as affaire. Azui mari de nuit à fin. Yé penza mari de nuit na yé comme vendeur. Ndengazana, c'est fini. Et c'est. Le lazo ça va blague, l'État va passer, elle va comprendre la réalité que oui, vendeur est mort. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Bonsoir mère, bonsoir maman. Et c'est. Namati Ponatuna, Maman Rey. Bonsoir. Maman Rey, s'il te plaît, parce que bazana sewana bazara bonbonne oxygène. Et boye. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez savoir comment il y a appareil ou les appareils? Oxyvie. Ici, c'est Oxyvie, c'est une petite appareil comme ça. L'appareil là pour. Oui, parce que. Bangole ba omona bonbon na so ba omona bonbon na munene wana tambola. Non, ça va pareil à l'hôpital la munene wana tu vois ouais kilo ko kuma ngote na l'hôpital wana. Ah, d'abord ba te belé ba na ça na so mona ka bonbon aussi bon non, c'est une petite appareil comme ça pour maintenir en fait pour donner le elle est un petit appareil moka mutebwe na ba tio na oui, na ba tio na ngo voilà. Na tio na ngo na masque na ngo tiane. Ici c'est Oxyvie, c'est pas bonbon. Bonbon c'est branché ngo. Au branché en gros, maintenant, il y a un appareil, il y a un bouton fini. Ils ont fait ça oxygène. Ok, d'accord. J'espère que votre besoin assez pour comprendre, hein, parce que. D'accord. Très bien, ça a mouqué, ça appareil moi mouqué, bah ben, on peut pas oxygène avec ça, mais ça. C'est ça. La maman Rey qui explique, elle, Azanango. C'est pourquoi elle vous explique. On a une discussion oxygène, bonbonne, oxygène, donc c'est ça. Il y a un matana tout la maman a expliqué bango. Ça dépend, maman m'a dit ça dépend. Je suis mounene. Ya mounene wana zaka na hôpital. Ya mounene za na hôpital et c'est au bout temps on ndako ça. Ya mounene otamo na ndenge nini. Eleki yo kutu na mula yo otamo na ndenge. Ya hôpital eko bimanango te ese wana mikiane ezaka automatiquement ka pona butu ezala mususu ezalaka obone ba injecteur ba ozoyeba te ba mususu ezalaka net bongo ya mwa mulai mukeka bongo siko wana ozotambola nango mais oyo ezali siko Oxyvie ezalaka pareil ya muke otie siko batiaka ngo mai oti mai na poche nango o branché yango na courant siko otie masque aleko ko tindo mupepe otindo oxygène siko ezoke alimenter cerveau na. Est-ce que eza pona apnée du sommeil? Nayoki ote. Est-ce que ezali utilisation nango eza pona apnée du sommeil? Bon, eza bato oyo basalaka apnée, eza na bato oyo basalaka coupure ya sommeil na se apongi, ezali bato oyo baza na manque ya oxygène na cerveau. Ah, ok. Donc, ce sont des questions, je suis en train de poser des questions qui est en train de se poser. Les questions qu'on pose là en bas, il y a pour pas comprendre. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, merci beaucoup, Maman Rai. Et c'est Nakiti. Merci, bien. Merci. Maman Rai, okina musa na wa muke wana. Na sago do na ngana cha ona tambula na o. Et ça la souffrance moi quoi. Donc c'est bon là au moins là mususu ozo sentir que le quoi peut melingo kangama na. Il faut kamata siko yo ventoline, et puis ventoline non? Très bien. Ozo siko ventoline te pompa ngo pa na être dégagé maintenant
comment on appelle ça? Veine, hein? Ok. Et puis ça, mon pépé na kati. Et ça n'a pas passé, hein? Elle n'a pas passé, hein? À ça, les gens vont ça la marathé. Bonsoir, maman Essé. Bonsoir, maman Warrior. Appareil, wana ça dépend. Ils ont l'appareil moussous. Ils ont rallié nacho. Zila. Na mataki tout à l'heure, mais na kitaki parce que maman Ray a expliqué. Mais n'ingina pesa moi précision parce que ils ont pareil ils ont bandenge belé. Oxyvi ils ont juste kaka marque ya pareil ou ya maman Ray. Au fait, appareil wana ezaka pona apnée du sommeil. Apnée du sommeil, ça veut dire tant ozo lala na pongi, oza ba coupure, ça veut dire que à un moment à pongi na ozo sande ti barre cardiaque. À un moment tu koufi, à un moment tu zongi au fait. Voilà. Moussousou ba détectaka ngo par ba ronflement. Il faut faire attention na bato ba ronfla makasi. Ah, ka bossa ba commentaire, ya ronfla rapenza ronfla penza. Pardon, kota ronflement pardon, non, kota ronflement. Oui. Kota ronflement ba ronflement moko ya makasi o zarande ti mutaki. Il faut faire vraiment attention sur vos amoutouans ça là-bas. Ba ronflement est normal les a fatigue. Il y a mutamunene mais il y a des ronflements. Il faut botter là, ceux qui ronflement là, ils ont exagéré, il faut consulter. Ah. Beaucoup consulter médecin wana babinga kaye pneumologue. 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 Oui. Ceux qui OK comme on a pneumologue, ba osala ba examen. Par rapport ya ba examen wana, tong ba omona que ozo sala ba apnée du sommeil. C'est très grave hein. Apnée de sommeil, eza mutazo kufa. Ozo la la main au katapima. Moi, je le dis parce que j'ai quelqu'un chez moi, dans ma maison, à faire la kango. Ozo katapima, au kufi, ozongi, au kufi, ozongi. Mais, nasi à pongi, toi-même, tu te rends pas compte. On se rendre compte, c'est. Parce que ça, la manasi à pongi, na yo, ndenge, ou lala. Donc, au fait, appareil, wana sikoyo, eza po lala. Appareil, wana soza ngandaku, docteur t'aime taper ça, on dit maman réexpliquer. Docteur a coupé ça aux prescription, ordonnance pour un appareil. Yo moko skoro oko contacter, ils ont un technicien, ils ont une société moko basa spécial, ba ngo basa ba s'occuper na ba appareil wana. Ba oya na ndaku ba lakisi yo ndinga ko installer ango ndinga ko utiliser ango ba chaka ango mai au brancher ango ezaka kandeti oxygène. C'est impressionnant hein, pour olala nango. Ou là ta masque wana ezaka ndeti oxygène ou là li nango appareil wana ezo contrôler ba apnée na yo ezo contrôler ba apnée na yo pendant que toi tu es en train de dormir. Ceux qui ozo sale lango te technicien na yo place baza na carte mémoire au fait. Maman Warrior. Oui. Wana bato ba gêne. Bah, pour moi, il y a apnée du sommeil. Parce que il y a rapport. Ils ont ma bête. Au fait, tu vis normalement, mais c'est juste tant où là la rende au coup fara ou la mukara. Donc il faut obliger aux anango. Mais sinon, moi l'indé tonton à lundi live azaki na matanga samedi, il était normal. Problème, yosko problème no maman et c'est zakatan yo ok là ndo kese nisko na batu. Tu vois? Kaera olala kaka. Kaera olala. Donc oko ça no makambu na ona papa, tango bosi si yoko bosa na te zonk saka ka masque na ona na elongi olali nango. Donc ça là. Voilà. Donc dans la nuit, ceux qui vont contrôler au cause de la temps so ça va 3-4 crises cardiaques dans la nuit, mais l'appareil ils ont contrôlé sikoyo. Et puis ce que ça est langoté, technicien na a mona que ça fait un moment au saleli angote ba obenga pour nous rappeler que au saleli angote voilà c'est ça. Est-ce qu'on va marquer belé comme on a oxy karaté, il y a plusieurs marques en fait. Oxy c'est la marque quoi. Voilà, oxy c'est la marque. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est quelque chose Solo belango lelo, mais dès tous en live, maman et c'est batu basé belé, on profite ici pour dire aux gens, donc on a un problème à ronflement, moko excessif, soza la moine ndeko, vraiment, toi na poto, il y a tout ça ça existe vraiment. Donc voilà, ça un peu, ça n'a rien à voir avec l'oxygène, bonbon, ça n'a rien à voir avec vraiment.
na bosana kotiango pendant 3 jours nzambe na bolingo na ye mwana nga kota na chambre na nga te mukona yo kota na chambre na nga yo kota fulu ezobima nga na munoko fulu deux fois c'est ça linga fulu ezobima nga na munoko donc na la so na tiebwe ata na oso na téléphone na préféré na zango pole ponge oyiba nga na ko na nga ko bosa na pe na tiango te et ça la nga lobi na mutu passe ya disons na mne. Donc, la maman, je pense pas qu'elle a ma papa. Elle était inconsciente. Voilà, elle avait une gravité. Et je pense que le monsieur aussi, après, qui vraiment peut vivre au sérieux. Parce que ma maman, au bagangi, awa. Maman, muta faina mutu au-delà de 4 ans déjà. Gravité, arrêtez de dire ça. Bon, je ne peux pas faire ça au moins. Non. Oui. Oui, opinion, moi je n'encourage pas en tout cas, n'encourage été. Et ça a été à Bissopé Bassi, à Tokaboina Moutouza, limite. Mais je pense que na ndenge ba décrit ya za mutom susu wa ndosa zuwa po mo akangelo o moboe ezonga sikwa loko sikwa za suna bo mo ite okangani. C'est un fait, ma chérie. Moi, je ne suis pas la personne, je ne suis pas dans la famille. Je sais le papa aussi, le monsieur aussi. Il fallait qui situation maman il fallait même énergie bazalango ba tende liboso ya maman d'accord maman toto basa mon boulou ba bimisa pareil wana. Donc la même énergie ba matina on a live parce que c'est quelque chose qui est vraiment il faut qu'on sensibiliser communauté na biso Kamboyo parce que eza nini moko maladie moko eza vraiment fréquent et cause la tokolo même na 50 ou 60% la communauté mais bato baza ignorant. Au mona mutu eza na ba symptômes nango soko vandi o se fatiga pour rien soko vandi sika mbala moko komi ko nimba et puis il y a ronflement mingi na bato ba na un peu de surpoids aussi. Donc nyonso wana eza na kati eza ngo likambo sonité nde na yoki na ba mama na biso azoloba o yo maladi na yo mozo panzi yo sonité. Il faut vraiment qu'on parle sur ça. Pour sensibiliser communauté. Maman pardonne si ça n'a il faut vraiment qu'on sensibilise la communauté na biso parce que même na panel de toza boy tozo lo ba tokoza peut-être 10 personnes mais moi on appelle 6 ou 5 bana ngo mais baza ignorant ndeti ngako na nga ignorant te ma chérie nga pena na ça la ventoline parce que naza asthmatique maintenant asthme na ba asthme et komaka il faut le canaba oxygène et tout et ça la maladie grave parce que na sala en hôtel maman et na sala en hôtel ba client ou ba yaka en hôtel na biso et puis après même si on voyage il faut déplacer na ne bandeli na bando mona on a ba chambre mingi oh mi tuna mais pareil mais ene ko mona na famille mutu moko pa komi na ngonde à partir de là na ko tati internet parce que nazara qui intéressé na ko yeba tina nango tout ça na ko comprendre que c'est normal. Allô l'école oui maman essaie nanga koloba kaka l'apnée du sommeil n'est pas maman Nicole problème d'insuffisance respiratoire. Maman éclaircir. Donc maman Nicole pardon Zela. Maman essaie état ya maman na biso van je crois que eza yango vraiment te
apnée ye peut-être yaye eza na cas mosusu parce que alobi na biso ki atambola nani ne ya mukie na sac tout ça peut-être asthme ou elo mosusu mais apnée batambola te na journée ozala nango non c'est juste pour dormir c'est juste pour dormir ezo aider yo cerveau na yo epema parce que normalement cerveau nous même sur lali mais ezo travailler ezo continuer donc yo lali nango yango ezui relais ezo travailler na place à cerveau na yo ezo ko alimenter oxygène ezo permettre yo la pongi paisible et au permettre au même journée na yo ozala en forme ba fatigue elongwe et ça bien alors hein c'est très bien oui eza bien ba fatigue elongwe ti bazolandela yo bango mo ba technicien ba médecin maman Jeka nde ba peso bongo est-ce que ça peut arriver au bout de 3 à 4 ba 4 ngo pe oui ba okata neti nga mosko na ba vérité na zé non ba komela inga ke c'est bon je peux arrêter tout ça mais nga na continuer parce que ça me dérange pas. D'accord. Et du coup ils en ont la vite en fait. Non, c'est juste pour t'aider au comme na moment moko soko respecter ozola na tous les jours bango ba otala balandela parce que appareil on a na carte mémoire. Ah c'est bien alors. Ils ont une carte mémoire balandela ka soki neto bando sala ba crise tant mususu 20 fois na sommeil na yo au fur et à mesure ils ont aidé yo. Maman Jeka s'il te plaît maman Jeka. Oui. Et c'est Eza moko basala ngo 24 heures. Il faut débuter de minuit à 9 heures. Il faut enregistrement on fait ça à 9 heures du temps. Et pas 4 heures du temps comme elle a dit maman Ray. On va très bien se comprendre. Maman Jeka bon va bien mais il manque quelque chose. Il manque des pièces dedans. Coucou maman. Non, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Non, ça dépend de gravité de la situation. Les amis balés. Moko ils ont la peau à 24 heures. Pourquoi c'est pour 24 heures? C'est pour détecter. Mais c'est ça en fait, c'est ça. C'est pour papa na biso. Kasi yango na olobate maladie. Voilà. Eza pour détecter nga basala ngango. Mais elle va trouver yango. Voilà. Elle va trouver yango papa na biso oyo. Voilà, papa na biso oyo. Ba détecter ki problème yango comme ko lala na appareil. Voilà, c'est comme ça. Donc, ils ont 2 fois. Moi, quand il y a 24 heures, ça va moniter. Il y a 24 heures, c'était pourquoi? C'était parce qu'en fait, ils ont examen pour voir s'ils trouvent quelque chose. Maman Béré. Jamais. Non, et c'est bien. Sauf que il fallait pas se réveiller. Baby, s'il te plaît, attends. Maman Béré, à 24 heures, là, ok, pas médecin, au lieu de ronfler, aux a fatigué, bah, pessi yango, pour na batala, au bout de 9 heures, wana, sauf que ça, apnée de sommeil. Mais c'est ça, en fait, on parle de ça, baby, s'il te plaît, mais non, papa, Zaki n'a problème cardiaque, ils ont ronflement. Zaki n'a problème cardiaque, t'es cardiaque, bon, pesa wana, t'es cardiaque, il faut pacemaker. Oui, cardiaque, ils ont cardiaque, ils ont pacemaker. Merci chérie. Mais c'est qui a reçu des Non, il faut. On a pile au bâtiment. Il faut éviter qu'on puisse avoir il y a ma baie, s'il vous plaît. Pacemaker et zélo comme sous ça n'a rien à voir. Est-ce que je peux intervenir? On a le baby, ça n'a rien à voir. Mais pour Nanga, ils ont appareil. Mais c'est ça en fait, bazo compliqué nga. Non, le babi pour na ko détecter papa na biso ese, ba pesa ki yango siko pour na 1 année ou 2 ans ou 3 ans ou 4 ans. Batala ceux qui ortika ko ronfler ba soigner ka yango. Bah soigne, en fait ça se soigne, c'est pas à vie. Non maman, non, ça s'atténue, ça ne se soigne pas. Maman, ça s'atténue, ça ne se soigne pas. Maman, c'est au monde tu bateau ba ke na sala ndeti, au monde tu sais que oza ndeti na apnée de sommeil. Okoki osala nini intervention chirurgicale té, anesthésie générale té. Il faut avant basalo anesthésie générale, il faut battre la sauce à apnée du sommeil ou pas parce que tu peux partir dans ces anesthésie. Ouais, ça c'est vrai, j'avoue. Tu vois? Il y a un moment où on va ça la rendre type examen ba sleeve, ba chirurgie bariatrique, tout ça, tout ce qui est chirurgie, coca tao mini. Donc il faut nous basala yango c'est très important.
C'est très important cet examen-là. Non, mais c'est important parce qu'en fait, ta respiration se coupe toutes les 10 secondes plusieurs fois, en fait. Maman Nicole Lobakas. Maman, en fait, l'apnée du sommeil, et ça, respiration dans les katana, toutes les 10 secondes, plusieurs fois dans ton sommeil. C'est différent de l'oxygénothérapie qui a un problème d'insuffisance respiratoire. C'est différent. Apnée du sommeil, ozo lala. Respiration dans les eaux katana. Tu ne te rends pas compte, en fait. J'ai rien dit. Tu ne te rends pas compte. Or qu'une insuffisance respiratoire, tu respires à un moment, tu sens que tu es, par exemple, essoufflé ou tu es en difficulté respiratoire. C'est différent. Maintenant, je donne mon avis. Sachant que l'apnée du sommeil peut causer une mort suite à des problèmes cardiovasculaires, peut-être que ce monsieur a eu un problème cardiovasculaire dans le sommeil. Voilà. C'est ça la problématique. Parce que si elle est sous oxygène, elle ne fait pas hypoxémie. Maman, je suis infirmière. Maman Bandela. En fait, les conséquences de l'apnée du sommeil, ce sont la survenue d'un décès par un problème cardiovasculaire. Donc, vu qu'il n'y a plus de l'oxygénation au niveau du cerveau, puisque respiration dans les eaux katana toutes les 10 secondes, tu ne te rends pas compte en fait. Et à mon taxo ronflé, après mon nid, mané katani. Après sursauter à bandeli ko ronflé. D'où Batobisu sur la clinique du sommeil, on les met là pendant 24 heures pour contrôler, ou toute une nuit pour contrôler. Voilà. Pas mon à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, si ça arrive plusieurs fois, peut-être qu'à ce moment, à ça, les problèmes cardiovasculaires n'a qu'à tiapongi. Mais moto sous oxygène et zalranini. À l'ongoli oxygène, au moins, on a comme un problème à paiement. Donc, le taux d'oxygénation n'est plus le même. À Goku, on a hypoxémie. Ça n'a rien à voir avec un problème cardiovasculaire. C'est ce que je voulais dire. Maman, c'est la paiement, non, ça là. Hypoxémie. Hypoxémie. Maman Nicole, merci beaucoup. Et il faut, au bout de 9 minutes, l'air aux années oxygène des Mathieu Namutu. Voilà, en fait. Au bout de 9 minutes. Marianne. Ouais. C'est comme si, en fait, tu ronfles et on te mettait un coussin sur le visage. En fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, le cerveau, les neurones vont mourir, en fait. C'est ça, bien sûr. Sachant que les neurones ne sont pas régénérés. C'est bien ça. Et même pour un bébé, parce que moi, en fait, mon fils, il a failli faire ça, mais en fait, ça a été pris en compte au bout de 4 minutes. Ton fils? Mais ouais, mais dépasser 9 minutes, là, on a bâti. Maman, et César a acheté. Ah bon? Ouais. Maman, et ça a acheté. On a zolo baza kaka en fait, bon, et puis, il y a plusieurs failles. Bronchite. Maman Nicole, bomoni bana basa kaba bronchite, hernios, tout ce qui est bronchite, laryngite. Médecin pédiatre n'avait pas occupé coupé ça y est, machine wana moi ananga, il y a une année à la kinango parce que ça ba laryngite à chaque rhume. Ils ont remarqué kazaki na moi acidité moroboyé na côté à gorge. Mais appareil, on a quand même, en fait, et mon qui problème, ils avaient qui n'a pas. Mais, oui, qui franchement, na Congo, toi, on a retard, Marianne. Retard, ma casse. Marianne. À ce niveau-là, pour moi, il faut maintenant que tu te mettes dans un coin de ta tête que non, c'est un antécédent, il faut pouvoir veiller et être observatrice. Non, mais c'est bon, hein. Il avait juste la laryngite et c'est bon, mais non, ça a été soigné. Non, mais en fait, maintenant, tu dois y veiller, en fait. Maman, c'est bon.
Tu comprends? C'est bon, mais il faut toujours. Donc, bref, il faut consulter. Il faut consulter. Il a déjà été consulté, il a pris des médocs, c'est bon. Non, maman, je parle pas de vous, maman. Je parle de nous. Maman Nicole. Oui. Afrique rire Congo, à Gogo, le bien, elle est contente que collègue mort à Likolo. Donc, aux collègues, c'est pas le Maman, tozo bundagaga. Bila makambo solobi e kocha ebina mama makambo solobi ngali comme nazolo ba ya oxygène eza na basi ebele obakinda kobota vous comprenez pas l'herbe alobino basala yo césarienne soko kobota na CT il faut accepter parce que au bout de 9 minutes moi na no akobeba mutu nde maman ese bomo na bana musa bimi kizengi parce que zaki na manque ya oxygène ici voilà. Bonsoir panel. Yeah, na ligne juste na contribuer pour na ka ya sleep apnea ya ba apnée parce que c'est bon. Na anglais to benga ngo sleep apnea donc ba apnée en plein sommeil. Pardon maman Berene because I'm anglais. Donc du coup ezalaki moi na zaiso alali akoki ko stopper ko respirer pour seconde et puis azongi. Vous comprenez? Donc, du coup, pour aller la bien, il faut aller en position à moitié assis. Il faut pas coucher dans mon Congo pour voir respiratoire, les ala open, les ala au fond. Donc, du coup, on a maintenant kendenga siko ba jipi nde mutu basala mabe parce que abandango bandata ngazala na 4 ans. Du coup, les actions na ke pas jipi nanga abando ibsanga toujours non moi nazana asthme, na no c'est non les asthme parce que moi personnellement naza du domaine dans infirmière dans une classe dans kutana bakawana nazebi ko ça la différence il y a asthmatique na sleep apnea voilà et puis oh wana eza sleep apnea eza asthmatique donc avant la maman va sala y opération jusqu'à ce que yes ma chérie ni wana ba pongi sleep wana pongi yes sleep pongi sleeping yes voilà sleep donc là vous comprenez yeah I'm got to sleep. I'm go to sleeping. Yeah, du coup, et banda banana 4 ans, que non ça les basa ba détectant opération ti a commis na 8 ans. Donc na 4 ans nyo so wana na bande ko bundana na docteur na ye pour na yeb sa bango que non eza sleep apnée eza asthmatique. Jusqu'à ce que jour mususu na changer qui adresse. Na ke place mususu na ke ko s'enregistrer na médecin mususu pour ko changer adresse il faut au longwa na docteur wana que na docteur was appli close. Du coup aibsinga na pendant tout ça la enregistrement aibsinga bilanga nde to pesa histoire ya vie ya santa mwana bilan aibsinga bi mwana baloba kazana asthme moi personnellement na moni que azala na sleep apnea abilanga qu'est-ce qui prouve kazana ngo mko mususu na sala ka vidéo girafe lilao yeah mukomsu na sala ka vidéo po ser mongo na tongela bilamba aya katanga moni alali na kitso bi me mono alali bien te azaka infirmier ngabi sisi alala boya bi jineza bien te il faut au kende na docteur ou bien kende na urgence na bise ngabi urgence donc kende ni na expliquer docteur ne solo bakaza en asthme abi nanga so moni azui kosu mais mai directement na urgence ko kende na GPT kene na urgence après ça les vidéos là qui sa bango comme ça au confirmer makambo loba na même na urgence tant ba salle na la qui sa bango na expliquer bon bi si et ça c'est l'apnée mais biso to ko recommander il faut kaka médecin na yo a recommander na hôpital amneni ba recommandanga te jusqu'à ce que na changer docteur on a mukona la qui sa ye vidéo ya mwana akomi kutu ko gangela ngabi medini ba kende ngala la ka mama jina kuna libumu na kingo de a ronflaka fo omoni coude omoni nino moi trop to za na kingo il faut kotaka voilà ça on se comprend soka sali apno mona na 8 secondes a opé maté mama jina yes ma chérie takio au remarqué au tala pe au filmé au remarqué qui n'est pas moi non on leur a chambre moko on leur a nembe tout moko to comment bon déjà nas infirmières de formation vous comprendre nas infirmières de formation on na kinangalima ton na yena poto bon kobota na tsaki no musala sima mais quand même ba connaissance c'est aki tant moi na déjà comme na 4 ans autant la moi na ba respiration dès ka ozala to lali to la raté faut qu'il na ko checker
on comprendre que non moi na on respirer bien té et creuser canali boumuna na clavicule du coup au monde so azo pe manami pandinyo ces autres dessiné on comprendre ouais maman Gina yes mami mayele ozui à comprendre nani quelqu'un normalement moi na yozo na Congo hein si na poto té hein non et c'est bon nga moko na Congo ga awa siko ndenge za wana tango na kepa médecin wana bata bona Congo ba valoriser bango te ba ba pesa mabanga te ba c'est maman ese maman ese yo kanisi na poto motoza ba connaissance nyo surtout makasi le plus grand apport eza o tombiso tomoni tout autour de nous en Afrique. Ah ouais et pas ba koko na biso et pas ba maman na biso batala ba malade na biso na computer atali na computer fongoli livre apesio recommandation faut comprendre moi na anio kwa manga pendant plus ou moins 4 à 5 ans jusqu'à ce que na changé médecin na Gina e bazan sale ba aérosol non ba pesa ba aérosol ouais faut comprendre donc jour na changé ka GP wana aza gagné ton la qui c'est vidéo bina bino ba maman poni bino ba maman lelo boza boy mon sa crise yozo filmer nem c'est ngabi non c'est comme ça qu'il dort abi c'est pas possible il peut pas dormir comme ça faut comprendre abi singabi nini wana ezwaka tellement temps pour na ba peso rendez-vous et cause up to 7 mois ça demande faut comprendre ngabi sala ka demande abi nanga soki ata place mon na province au Kenya partout au Tina au Kenya ayo zelanga rendez-vous dans 2 semaines Allah merci atininga rendez-vous mon na kenda na hôpital ba checker moi na ton a que deuxième rendez-vous pour au Kenya na butu bolali ba tie ba tio na bon pour ba combien de fois ayo sala ba apnée na intervalle à 1 heure du temps vous comprendre du coup ba mona ki ke ba apnée na izaki tellement sévère que moi ba tia ba sala opération na moi ba pesa ki na out ezalé souté ba repousser ba tozara na main fa ba sala opération na out mais ba benga biso wabi il faut ba opérer dans 2 semaines et puis directement ba isinga fona pesa numéro ya GP wana wa bandolo bana ki mona azana ba opéra ye ba sala trachéotomie donc ba longola ba amygdale ba mbumo ezaka wana ninya na gorge parce que zaka yango ne mteza so evimbi soka aspirer et coller voilà yango ça apnée après temps renforcer fongwami à expirer vous comprendre donc ba longola ba mbuma wana ezaka na sima gorge donc moi na nzoto eya akoma kolala bien donc akoma azaïso azo ronfler za na chambre likolo na sozo yo keninga ronfler donc ba ko ronfler pour no mona mati abandi ko ona sozo yoka na musika basé be na kananga mon famille nanga ba ebeli la famille nanga no bi ba ko mère bonsoir et c'est bonsoir oui je n'ai que demande que Capona Marianne c'est Marianne bonsoir Marianne oui il y a quelque chose que tu viens de dire là Tibolo bah je te dis donc non, qui n'a pas monté ma passe. Excusez-moi d'abord, je vous ai même pas dit bonsoir. Il n'y a pas de souci, maman, t'inquiète. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi. Marianne, vraiment, je te dis un grand merci parce que Sala Kingai césarienne, na 9 cm, il y a bébé. À 9 cm, de la bande kokoko, yuibikaka, ya on a le bas toujours l'homme, c'est Mundele Nzamba PC, mais elle est dans le lingue. Ah ouais. Nazaki na chambre nanga yo ya salle de travail na ba caméra kaka ndi zalaka ngai na zelaka ba contraction roti mwana kita minga ba koti ba bike noza 9 cm ce il faut ce que pousser mwana et c'est ya mwana zo bimate appareil bandi ko signaler bandi ko bondela ngana ndima na ke na césarienne parce que mutu ya mwana comme lingi soit choc. Ce que tu yoki Marianne alobi liloba moko wana directement na mimoni na salle jour na bota bébé nanga na lobi so ce qu'on appelle na boyaki basala mwana oyo césarienne mais qu'est-ce qui allait m'arriver donazo landa vraiment des bozo betali solo na bino de bozo lobela ngana basalinga césarienne à 9 cm donc et choc ngana ran le roi net choc
nabi mungu yango aza motema mabe kosalisa sera na 9 cm. Moi, on a déjà 9 cm, ça déjà libanda. Or, il a sauvé ton bébé, tu sais. Pardon? Or, a sauvé bébé na yo yebi. C'est parce que bébé au côté en détresse respiratoire. Même pas, ma chérie, n'a pas sauvé pas seulement le bébé, n'a pas sauvé. Oui, mais maman verrait plus le bébé. Plus le bébé. Si Marianne a zoloba. Oh, bah, t'es belé, bah, t'as beau, dis-moi la cuisine. Pourquoi? Parce que, moi, il y a plus souvent, il y a un déclenchement. Bah, même si le supporter, et le cobacha a déclenchement, t'es. On a comme une détresse respiratoire à partir de ça. Il y a l'Anda Marianne. Et c'est Yaya, na koti salle. Il y a salle d'op à 9h40, 9h05 Nabimi. Dans moins de 5 minutes, Babimi, si na moi, je te dis, t'as ka bébé nanga, la tara, na rapport médecin commis à côté qui na salle d'op pour la raison bouille, l'enfant était déjà en souffrance. En souffrance respiratoire. On devait sauver la maman et le bébé. Nanga moko na papa na lo baka ko tsa bongo poli nezaki il fallait ko boya. Mais les londe, de na comprendre les pourquoi. Na kotaka ces jours-là, na ebisaki munga wana allons-y alors. Donc les londe essaient na live de na comprendre que non, na sauva qui vraiment vie à bébé nanga. Mais il y a beaucoup de gens qui ont perdu na bango likola tétité, c'est parce que to ba on bana que non na na détresse respiratoire, soko tie téti soit moi na kufa, soit tu aura bimi ou bimana ba séquelle na ba problème. Ça cause ba conseiller ndia Njelat. C'est ça. Et c'est ça que Batumusu baloba so basalo césarienne soko za na sida. Donc balingi ba sauver mwana ya mwana basali césarienne. Omoni mundele na binzamba pese maye ya lolengene. Mundela sala rapport na lobby. Madame, on vous explique pourquoi basala ki au césarienne. Tu veux savoir ou pas? Nabino allez-y, dites-moi. À expliquer à mon a comprenate mais c'est ce soir. Ici. Il y a les 19 que je comprends le pourquoi. Yango balobaka toujours que non likambo mususu ezwele komeli muninga ya pasi côté mususu pesi biso maele. Exactement. Ozolanda ese soki likambo papa yaki na live na yo te lelo yo mais ngai yo nanga zo réponse c'est na bébé nanga 9 mois te. Il y a 9 cm. Obi pona ni na lobi yango parce que nga sage-femme alongola ba gant maman esitaka alongoli ba gant. Alongoli ba gant bazonga mwana na kati pena na kati akebinisa mwana. Et on a la carte la sagesse. Au besoin que na la carte na la carte. Non, pas 5 âges. Bendanga mwana. Ça se fait malongoli ba gant alors que c'est interdit. Mon kit na kola la 5 âges. Kitate c'est tika isenga na oki lokwa motema na oki lokwa ki. On a musa 5. J'ai pas compris. Marianne vraiment merci beaucoup donc nazi quand même au moni balobaka français oyi abandoko français lenga jour wana na linga lobi no bolobi soit comment qu'on a lingala bano epsaka na lingala na ngana comprendre vraiment que mais merci beaucoup hein merci merci vraiment à vous les mamans la maman Nicole Azalaka merci vraiment. Oui, Zozo ebike. Bereze non pardon zom kololai. Ah, bosko na olobate. Zozo ebike ozayo monte. Ozayo monte. Lika Mariam alobi e beta ipenga pe na mutu. En fait, nga ekomela ngande. Nazana zemi ya 8 mois ndeka na okota 9 mois. Na lamuka na tongo kande to lamuka bwe na bina sukola. Na bongisi penda ko etu na ke sukola bwe na moni makila. Non, na moni makila na bimaka na douche ndengwana na bibona se rasé vite fait na yako benga pompier aye amemi ngai to kompe na hôpital batalinga boy oh madame tu es ouvert kaka 2 cm ngabi bon problème ezate na lali wana mais ce que l'on a compris na ki te 2 cm mbamo babenga batie babilo na bango ba monitoring wana et tout ngabi 2 cm mbamo babenga moto abeta biso péridural wana ayamba moko betanga avant boendeni po to na hôpital na sala na ngapa bakoko mais na hôpital ezara plus ka ken ça ba sala ménage na hôpital donc moi makama miki to yoka pa ba infirmier et kota pe biso donc du coup na moni aye abetinga nini na mukongo et moi na moni docteur moko aye aye na moi tonga ezalo kwa tonga moi ezalo kwa singa en fait
akoti nga na vengeance mpo na eloko opesi nga na motu pardon natuni bango mbala moko nalobi wana soki boyosala susu nini o te tozotala tokotisa yango na cerveau ya mwana explike nga kaka bongo ezalaki mpona déclenchement oui ebangisa nga te namoni kakotisi abimisi akivandi boye bakoti elomo lokola tampon eza lokola tampon mabe namoni bachirurgien parce que bachirurgien na hôpital na biso balataka différemment balataki bleu bango balata bleu toka babandolo makambo soki basala nga nini babenga yango nini césarienne et tout nabi toki nalobi nga moka nalobi ka tobenga papa totuna nga bi tokei tokesala nzoka nde so na ndimaka te nauti oyeba ngo ya quelques jours kaka wake mwana na ngai azalaki na problème oxygène na mutu siko ntango olobi awa ezongeli ngai isusu na mutu en fait na biso kaka toleki nalekisaka ton nabi makila kaka navanda na ngai ebima mwana alinga kufa nga benga mo mpe na ngai nakufa na ndako yanga moko donc yango omoni tampon batiaki wana mwana no asupportaki yango te na déclenché wana nga mpe mwana nga asupportaki yango te. Non, mais en fait, Marianne, je pense que c'est pour pouvoir mesurer s'il y a une tension intracrânienne chez le bébé. Pour voir s'il y a une souffrance. D'accord. Parce que quand il y a une souffrance, c'est une urgence en fait. Et ça, Angwana. Allez-y, parlez, allez-y. Na combien de mois, famille? C'était à combien de mois? Nazaki de na ba 8 mois, na okota 9 mois. Donc c'est ça en fait. Il y a peut-être, il y avait peut-être. Attention, famille. Olobi? Ozaki na problème attention. Maman Béré, ça n'a rien à voir. En fait, la tension intracrânienne est zanini. En fait, au Ebi, un enfant, quand il est en souffrance, lors d'un accouchement, on parle de tension. Il y a une tension, en fait. Tu sais que deux fois, il y a le stress. Pourquoi il y a des enfants qui sont épuisés quand ils, les larambangoté? Tu sais que un accouchement qui va durer très longtemps épuise un enfant. C'est ça, oui. Ça fatigue. Donc, ce truc a été mis pour pouvoir mesurer la tension intracrânienne du bébé. Donc, lorsqu'on le mesure, il y a des paramètres qui permettent de voir. S'il te plaît, avec le monitoring et tout, ils peuvent pas le voir. Non, je crois pas. Non, c'est pas aussi. Non. Parce que le monitoring, on entend bien le cœur du on entend le cœur. Oui. Je vais te dire une chose. Okay. On entend le cœur. D'accord? Mais quand on te parle de souffrance, est-ce que le stress est déterminé par le cœur? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font de l'hypertension sans se rendre compte? Exactement. Mais la tête travaille, mais le cœur ne suit pas. Tu comprends? Ouais. Parce que quand on est en souffrance, c'est-à-dire que soit il y aura un problème de manque d'oxygénation ou